Au moins olinga na mutu mo boy biso na tongo biso na carburant te hein. Oui oui. Moi si o abando a opesa mobali mbongo, c'est un péché devant Dieu. O comme ça mobali wala goigoi. Oui. Mobali a salama pa pesa moi si mbongo. C'est pas dit que moi ça pesa mobali mbongo. Non mon on a ba fille belé. Ba fille bazo bala mibali. Nde nazalaka na bike muto oya za na intérêt mo vers ngai. Na ko komisa eti na sukate, na ko limiter, tu vois. Mutu so ngo bebi sa vie na za yo moko. So ngo kota na ba sentiment eza yo moko. Base ya mutu za éducation. Oyo ye na route na na famille na bino, tu vois. Ça ba parfum na zo debouiller ti na commune na za boy. Na mbonga mobali moko te, na mbonga relation moko te. Na ba propre intérêt na nga moko ya mama na nga edanga yi. Apesa nga ka ya muke e salinga lelo na za ya nene. Mobali o yebi ke non. O ero kota na engagement mo ya fiancé que ozo engagement moko ya olinga fi moko boye azala toujours na yo abimate azala wana pono papa faut pe ba responsabilité na yo. Comment est-ce que moi ça comment on peut ça mobali mbongo? Moi si azo débrouiller na ba propre netinga na par exemple au kutinga na ba propre intérêt nanga au comme lo balanga que na ningi boye faut salela nga boye pese nga mbongo te netinga Lisa. Je vis pas chez mes parents. Je ne vivrai pas dans Ngamoko. Dans la propre vie dans Ngamoko, commerce me fait la Ngabongo. Il faut que la Ngandako, il faut que la moi dans la classe. Bienvenue sur CL News TV, CL News TV, mon pépé Yassika, Christelle Mamloupongo, bonjour, bonjour Nabatutu, Bozo Lanabiso, Pesabiso Confiance, moi c'est Héritier Maestro au micro. Bambo Tenabino, Nabi Kenapesi, bonjour, parce que parfois Lanabiso n'attend, mais bonsoir aussi, parce que Zo Lanabiso n'a pas quoi. Et Sengomingi, a retrouvé Bino Lissou Lelo, et Sengomingi a eu Boza et Bélé, Bozo ta Héritier Maestro, hein, Héritier Maestro, le maestro de la presse. Merci Nabatutu. Oyo bosabona déjà na CL News TV beaucoup bao na bosabona na ntebo luka bosabonner parce que tout suite le bango information ils ont des awa actualité ils a awa ba sujet ya bien ils a membre politique ils a ya culture ils a sport ils a nini oté publicité morobo promotion et loko na ninga libanda visibilité c'est ici c'est CL News TV avec Héritier Maestro na micro lelo. Merci à Herman Stadi derrière la caméra, avec lui nous allons évoluer comme ça aujourd'hui. Je suis avec une invitée le mois d'avril mais malheureusement mais je suis avec une invitée de l'équipe mois de mars Nazana le mois d'avril bien que Nazana en retard mais Lelo n'a s'est rattrapé. Merci, avec elle nous allons débattre de meilleures choses, de bonnes choses. Moi bien au Yokosungabino n'a pas parlé parce que si j'ai n'en le béalélo victime. Merci beaucoup, Herman Stadi. Voilà, je dois la dire bonjour. Herman Stadi. Non, on peut s'inviter dans bonjour. 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 Moi, je peux te présenter ma. Non, préféré au se présenter dans le combo nayo. Sarah Lisa. Oui, je m'appelle Lisa Kaloumé LK. Lisa Kaloumé LK. Merci, c'est avec Lisa Kaloumé Auto Soana et Lelo. Lisa Kaloumé Ozanani. Mais kako expliquer mokili bato ba otala yo ba Lisa Kaloumé Azanani. Non, Lisa Kaloumé Aza une fille à Debriaka, je suis commerçante. Aza la boutique Nanga. À Debriaka vie Nanga. En plus Naninga Moussala Mingi. Et qui journaliste, j'aime ça. Depuis que je suis petite, j'aime ça vraiment. C'est ça que je suis. Tu aimes ça et tu pratiques déjà ou tu ne pratiques pas d'abord? Non, pas encore. Non, tu ne pratiques pas encore. Quel genre de business, commerce aux Osala? Non, commerce, c'est ça que non, t'es Kabilamba. T'es Kabilamba dans la boutique et habillement pour les femmes. Hein?
Bamaputa kaka to babilamba ya bamama ka basa. Sac, robe, nalati boye, robe, pantalon, chemise, body, tout y a femme. Parce que il faut bien expliquer na bato bazota biso parce que za bato musu bayara ba utaka libanda baye akomia parfois valise kangami na braza po ba on baza bon. Ote valise kangami na Gabon, valise kangami ninyo eko kangama kuna mais aluki mba moko ko en contact na Liza pour à cause de biloko ya bien et puis expliquer biso bilo na yo oyo te kaka et utaka pays nini. Bon, bilo na te kaka utaka pays Belé, utaka Turquie, na Istanbul, utaka Chine, utaka Dubaï. Ça dépend ya ba bilo ni yo lingi quoi. Ceux qui attirent valise n'endongo lobby, soka hier on s'est retrouvé bilo bien ezali poto. Poto na kataki. Poto na kataki chez LK. LK, merci beaucoup, c'est chez LK, bien que nga akoma antema pour isa ya ba maman na yo lukani na yo lukela maman nzele azala apeti. Donc voilà un peu Lisa Kalou, mais je suis avec toi bilamba et utakapoto tout ça isa yo moko mutokenda ko somba to tu as des partenaires baza ba pays wana o batinde la kayo bilamba. Nonga mom na kinda somba. Donc tu fais des voyages? Ouais, je fais des voyages. Merci beaucoup, chers amis abonnés à CL News TV. Je crois que c'est à ce niveau que je dois annoncer notre thème d'aujourd'hui, les thématiques du jour. Avec Lisa Kalou, mais nous allons débattre, moi, mais c'est Mamik Palace. Mamie Palace avec mon gérant Guilhem Manda. Il est gérant mon boya liboumoune et ma sola bien. Moi mon coup c'est kitoko. Donc Mtambongo. Wale ki una mbongo faut qu'on dimaye. Donc gérant Guilhem aza bien non pas parce qu'il a un bon parce qu'il a solo la paix bien tara ba offre à sali biso awa ngai ma héritier maestro donc et puis singa kizunguzunga puis singa mo était mais ba offre donc kitoko Herman Stade à l'Elika boîte. Merci beaucoup à tous nos abonnés avec Lisa Kalou meto solo là tous betali solo il y a ba femme commerçante oyo baza donc prenons d'abord, elle est jeune, commerçante, et puis Kitoko, parce que n'a évité à yo moni à Kitoko, a me kako expliquer biso ndenge nini a vivaka. Hein? Na mamutu a ça là sur le plan professionnel, ndenge nini a vivaka. Lisa Kalum, LK. Moi c'est Kitoko. Mbinga côté mo boye. Éviter akenda moi ba voyage naé et comment au vivaka liboso ya surtout ba mibali ba tonton ba yaya ou parfois ba s'approchera parce que comment on boye je ne sais pas que Herman Stade a kende 5 à numéro a numéro ba frère wana ba mona kayo ba mi lobela nande ni tant yo moko étudier rapena kati na bango. Non bon ils ont mutumso approché yo aye bana yo on dit l'apparence trompe mutumso romo na oboye abi atali ondongoza fi openda ozanga mobilité or que c'est faux tu vois kota la moi si que naza kitoko je suis belle okoko bebisa mambo ebele na kitoko na o kozwa maladie na kitoko na o kozwa mambo ebele koyeba ndenge ya ko garder dignité wana mobali mswaro yanda ye approcher yo Lisa na sepeli na yo boye na boye mais na koyeba nde nini ya kozala na ye tu vois so na lingi relation on a été vaut mieux babi pourquoi après l'amour c'est l'amitié tokotika na ba amitié moko boye o ezake na problème moko na bengie même ça non Lisa c'est une fille bien ta lingi na ngate mais azara bien, se comportera bien, tu vois. C'est ça. Koye bakaka o na lingi o ni na lingite. Donc quand il s'approche, parce que premier point ezaki étude na bango kati na bango parce que ezara ne na fandi boy na étudier Lisa fandi liboso nanga na mi lebeli so na pusani so isanga bien so na pusani so isanga bien te eza étude yande to na meka ko to na bongo. Sur deuxième point ezaki
Tango ba s'approchaka, comment tu les accueilles? Jomo boye oyebité, mais l'essentiel a eu courage à s'approcher pemé nayo. Et tant wana to lobela ki moi si nayo, moi si a femme d'affaires. Moi si o à ça la commerce, o à ça la mamunaye, sans que parfois mon bal là na kati. Ya onde au moins que to na mingi ba question wana. Tant obaya kayo yamba ba onde. Bon, ils ont mis ban misuba oya na pour intérêt. Abi que je débrouille, je vis ma vie, na propre intérêt yanga moko. Ça obenga kingani, faut ba fi misuba zara yebenda vivre aka na ba shida, mais ngala vivre na commerce ngala musalanga. Ils ont mobile misuba zoya zomo na pour na débrouiller. Emso talinde nga zoyela ninga zo lingwe za intérêt moko. Non, il y a bandeni non ça là entre nos boya directement que je veux pas nangi relation OT. On a moni qui a zoya intérêt za na kati qui a linginga sans intérêt ata za na ngote mais peut-être nabi qui a venir dans Ghana et ça bien, tu vois. Je suis femme non, naza moi si. Donc c'est qu'on peut retenir à tous les hommes, nous les hommes, donc nengaza boye. Que parce que aza femme commerçante neto pour ça donc surtout pour ça contacter ngamon ko héritier maestro donc a solanaï ko bateke surtout yo Herman Stadi a solanaï. Merci beaucoup. On évolue avec Lisa to kende nanu oza commerçante fond ya commerce na yo et uta et pas tonton Moroboé to et pas ya donc expliquer bien dans le fond de commerce na yo et uta bon fond de commerce nanga et utani et pas mobali et utani et pas ya connaissance ou relation non biso toza famille moko to débrouiller déjà toi famille moko moi la mwana azo débrouiller na ndenaye na koli nazo tanga na moni ki nazo koka penda te na si maman naza besoin na débrouiller na sala elo mobo na banda kutu ko def sa ba parfum na école mutayebi ngoto tanga na ye très bien ayebi ono loba na pesi mbote sika zali fleur mbombo sika zali pena bambote belé en fait kaimo. Ouais. Ça n'a bino mi. Bon, ils ont des sens que tu bani non, bah open net aux intime quoi. Confidente na yo, oyo Monique, et puis que oh lo bah oh ils solo. Na on def ça ba parfum na zo débrouiller ti na combiné na zabo. Na mbonga mobile moroté, na mbonga relation moroté. Na ba propre intérêt na nga moko ya mama na nga edanga yi. Apesa nga ka ya muke et salinga lelo na za ya nene. Combien des années déjà au sa commerce na? 7 ans. 7 ans. 7 ans et demi, ouais. Tokoti déjà 2019. 7 ans et demi. Na banda ngo kependa. Donc 7 ans, na kati ya commerce, ya côté Kabilamba, na autre, ne toko koloba. 2013. Na bandi na 2013-2019. Depuis que tu fais ce travail, et le nini oyo à part boutique lelo bana ya ba parfum ti okomi lelo na maison aux OTK. Qu'est-ce que tu as bénéficié à part cela? Bon, on a bénéficié mambébélé. Bon, on a bénéficié mambébélé, ba bénéfice, ba voyage. On a bénéficié même sous pays moko na ndima ete ke no koma mais na mambabilamba e komisinga. Donc à part pays koko manayo ezan lelo moté oyo sombi na kati ya bénéfice na yo ya bilamba mais au sombi à part donc je peux donner l'exemple na éviter que ce eza yango donc je peux dire ndaku lopangu mutuka kotangisa mutu tout ça. Non ba bénéfice o nga na oloba bon oyo zo loba ezande mususu parce que fona loba oyo lobi bon ba bénéfice ezande mtetinga liza. Je vis pas chez mes parents. Je ne vivrai pas dans Ngamoko. Dans la propre vie dans Ngamoko, commerce me sala ngabongo. Il faut la ngandako, il faut la moi dans la classe. Vous avez déjà maman? Oui, nous avons déjà maman. Il y a combien de bancs? Un bébé à 3 ans. Il y a mon bal, Dieu merci. Il faut la classe. La ce qui par rappel na bandeko langa mike moi aide ya ko aider
nayebi ke baza na bango esika baotalanga bakasa wana lobi ya grave mais ya mukie kaka mwa crédit wana na pesaka. Non, c'est normal même ngai na famille na biso na ngani lote mais ba petit na ngata moi lipa to sombara na biso et surtout na ça na CL News TV c'est normal. Merci beaucoup Lisa na banzi ki malem tozo évoluer avec Herman Stadi en complicité tozo kende tolingi nga particulièrement maestro na lina e basiko. Comment tu t'en sors au cas où tu as ozana babinga oni ba pression moko boye ya ba jo o bazo ya epana juste pour na intérêt ya oyo ozana non faut ba koye baka ko gérer non koye ba pe ko tambola conduite ya moto base ya moto za éducation oyo ye na route na famille na bino tu vois non lo ba na ebi na sœur na moi je l'aime beaucoup Clarisse Bebinda. Moi c'est kitoko journaliste kitoko na kati ya Paris bambote belé motema ya Eric na pesi bango nyonso mbote ayebelo na lo ba base eutaka na famille siko ngai nde nazalaka na bike muto oyo aza na intérêt mo vers ngai na ko komisa eti na sukate na ko limiter tu vois mutu so ngo bebisa vie na oza yo moko so ngo kota na ba sentiment eza yo moko. Comment tu détectes koyeba ke mutu oyo ndinga zo ye babilembo nini la kisaka yo selon yo na ye barate e maestro so yo ye vers nga na ye bate e zare nga na ya te eza question na boy na nga nyoko ex o konyoka malandeni na boy au moins Hermas utika mambusu bo sala pardon o ndoka malandeni eza mutu mso banga pour rien. Oui, on banga pour rien. C'est que non, il y a officiellement. Non, il y a. N'habite que il y a un petit exemple. Merci beaucoup, c'est Sarah Kalou, Elisa Kalou, mais je suis avec elle, c'est très bien. Mais Elisa t'a évolué parce qu'elle a pour ça vraiment la réponse. Bon, non, il y a pas. N'habite que muto zo ya pour na intérêt, il y a pas na rat. Au moins linga ina muto mo boy biso na tongo biso. Na carburant té hein. Oui. Moi, si on a opé sa mobile mongo, c'est un péché devant Dieu. Oh, comme ça, mobile, on a goï. Oui. Mobile, à salama pas sa moi si mongo. C'est pas dit que moi, ça peut sa mobile mongo. Non, moi, on a ma fille belé. Ma fille, bazo bala mi bali. Fille, azo débrouiller na mongo, on est moi, mouki azo zoa. Mais comment on peut sa mobile, wana? Est-ce que c'est normal? Pour ni bolo belangote. En tout cas, tu es au rappelé Vanessa Moussa, ma complice. Donc, on a concert dans tout ça là, awa. C'était dernièrement, en tant que télé, mais là, avec toute énergie. Lelo lisusu nazana Lisa. Oh yazo zongi la yango. Pour nani di beaucoup mikolo baboy parce que aza sœur na yo on a otaki ko sa émission dernièrement à télémeli loko. Lelo yo po zongi la yango. Si tu as tes moyens et tu trouves que ton homme est affaibli quelque part, tu ne peux pas l'aider. Et surtout, na point wana lisusu, eza le roi des questions, na point wana yakobala. Et tu trouves que tu aimes ton homme, tu l'aimes vraiment. Et il t'aime aussi, mais il est dans l'incapacité, yakobala yo na moment wana. Mais toi, tu te trouves, oza la moi ba possibilité wana. Ondimi, au fana na yo bongo kaka fiançailles il y a 10 ans, 20 ans, en attendant kati yazwa. Bon, la personne moto non, la vie là Paul Moutou. Hein? Paul Moutou, ma meilleure chemise. Hein? Bon. Ya koloba ku tezate. Mon bali o yebi ke non. O ero ko ta engagement mo ya fiancé que ozo engagement mo ya olinga fi mo boye azala toujours na yo abimate azala wana pour papa faut zo pe ba responsabilité na yo. Comment est-ce que moi, ça, comment on peut ça mobile mbongo? Moi, si je débrouiller dans ma propre netinga, par exemple, au kutinga dans ma propre intérêt nanga. Au comment le balanga que na ningi boy, il faut saler langa boy, pesa ngambongo te. Mutuku to pesa ngambongo a télémata senga ngate. Siko yo to kuta na comme na edo ko aider dans la problème te. Je peux t'aider. C'est pas dit que na sala rango tout le temps non, na bilanga te.
to okuta na ne le bino ta sœur na Clarisse et mamba love. Ils ont mamba love et santi biso. C'est pas dit que au profiter na bolingo wana nazo payer ça OK. Chérie, je vais ceci, je vais cela. Non, nazo beta c'était pour mambango za mingi. Basi ba romo bala mi bal na ba propre intérêt na bango. C'est faux. Bible lo bana biso mobali akotika famille na ye. Akosala propre foyer na ye. Ako rejoindre moi si na ye. C'est pas dit que moi ça rejoindre mobali. Pour yo au bali déjà mobali. Et ça mbali mso encore bo discuter bo enga na bala otin. Yo nem to balanga. Et ça lo passi oui et ça lo passi. Pour osalele buzoba. Mobala tazane loro te tikaye a débrouiller aya robala ta bosa 10 ans. Na boité. Boko ça na 10 ans mais mon na eka na motokini na poche a bala yo. Merci beaucoup. Edo Flash, babi, trace informant de Makambo. Edo Flash, maman Fulgence Seger, maman présidente de l'association, appelle les associations de plaide de Lausanne. Ouais, voilà. La Katia Suisse. Sans oublier, maman Godé Louzizi, là, maman Bomoko, dans l'ensemble, on a base zanga batika ngaité. Boyo ki ndenge Lisa lobby ya lobby boye a obala te donc il faut voilà c'est ça que ngai na robala mobilité parce que je veux pas l'argent naza mbongo obala wana te pe yo ndongo msus bo talanga biki non c'est une fille bien ça na ba propre moyen yo za no ne lo kote ko yate ne viens pas parce que porte est fermée nga mo commerçant na bi comment est-ce que mbongo ya passé nebi mongo ndeza pasi obiki ofandi amsu na zando zo teka mso fa na boutique na lo bango parfum Zola américain na kati ya Paris ayebi Igor Botombele ayebi wazaka proche na nga ayebi mamno loba mongo ya pasi poso ozangi obengi amsu na poto botinde loto ebi oluka ngwe amsu yo moronan. Avant de 5 moutons, on a besoin de 3000. Il faut que nous ayons 1500 pour compléter 1500. Ce n'est pas dit que nous avons besoin de 3000, 5 3000, c'est faux. Ok, il faut que nous ayons des chiffres on a besoin. Parce que chiffre on a sali, na que je vais sur on a qui bala mobile. Nga ba parole nga ba tindi nga na poto na sali na ko mo debrouiller mon bon nga na ki na ke bala mobile. Et en a sens c'était à buzoba. On a comme bébé ça esprit pour ayate na tout la pas. Non, esa question ya tout la té. Esa question ce qui est alingi vraiment en salango. Mais pour nga na oloba. Pour nga penda e amabe. Ata so ya alingi yo. Papa nde na yebi yo maestro. Yo ninga asala nyonso ne pena na yebi yo. Olingate. Mais ba fille ninge ba okendele ko mabe. Mobile mibali ba ko molinga basika o ba débrouiller mais na sera kala papa ndolinga maman débrouiller te. Fana na ndaku nga na elo ya ko lia ko mele ko lata. Apparemment, c'est un sujet très important. Les lots, Joto, comme préféré, Bino, Babasi, oui. Tolo, topé, c'est exemple, le roi, moi, si Azosa déjà, yo, Koutiki, qui Azosa là, elle peut t'épauler dans ma moussou. Donc, yo, Lukakoto, yo, moi, 500 et bimi, et pas remis, ça, moi, 200 côtés, au salipé, c'est ce qu'on préfère aujourd'hui. Oui, on préfère ça, Toboïté. Mais, Erozo aidé, et c'est le roi, papa, topé, c'est exemple, Mobala Balinga, Azala Mbongo, Ngapena Mbongo, Aïda, Ngapesa, tout le temps. Azangi asengaliza tindela ngata 3000 na mbongo te transférer ngata na boya ba montant au beta na pesa ka kitata moi ba 100 ba 200 ozali kolo oui pour ça lobi na nga 3000 na boya te pour na bika idanga avant stade nga CPL déjà pour ali ça ba fille ebele ba okata ba braza ba okeluka mibali ba pesa ba 3000 a BBC vinae a détourner vie na ye atikalika bongo mais siko yo ke luka 3000 ngala lango na sac non luke ça ce qui au temps pour non loba parfum Zola ibam non loba ana kata Paris boss waza na kata Angola boss Luzaïd ya Simba non loba boss penda ba motema ya Hélène madame na Hélène tu vois aibimam non loba moi si faut à la combattant omi débrouiller au luka obima sans mobile
poza mibali ba homo sakana ba fisa ndeti nga pena na fai na nga boy oyo mbriye nga o liza nga boy lokote ona oti poto na ye boy na papa yo betela ka masanga poto nga na obetela yo betela nga yango ta poto eze lokote na minute oyo bat ba komo yo débrouiller awa ba ya jo ba komo ya ba pesi ba candidature na bango bat ba kenda poto ya kala tongo ba ebi mambo eleka bakomo ya luka mbongo awa poto tokindaka ko nyonga misu emona kaka c'est fini mais il y a rien là-bas en Europe il y a rien tout le monde débrouillé awa. Voilà un peu merci Herman Stadi. Ici on est dans le Flat Hotel Mamik Hotel on a 14e rue. Naza na 14e rue, petit boulevard au Kosuma Mukia, espace Mamik, naza na kati penza donc so yé salle de fête Mamoutou. Gérard Guilain pendant une fois solo là donc Guilain Manda aza Gérard moi bien à sous solo là bien so yé donc boîte ya bien restaurant ba chambre Mamoutou eza donc surtout ça il a des beaux moni moulay donc voilà je suis avec Lisa Kaloumé qui se déchaîne mais c'est très important et ce sont des sujets très importants oh yo bande qu'on a biso ya poto to ya Kishasa bosala ba mambwana ngana ebité so na lo ba isa bientôt mabe mais elle selon ses avis na ba point tout wana ameki ko expliquer bino j'espère que elle est une femme commerçante. Donc c'est pour ça que so anaye makambo oyo apé ça va conseil ba idée na bandeko tout bola na ye na niveau ya poto c'est pour ça bon moi que lelo na lukiye parce que ça mambo oyo les qui a surtout nga héritier maestro et les qui langa mutu je n'arrive même pas ya ko se défendre ta na okuta na ngo nyonso eza conseil penda o nga la mona ki ya oloba la fille tu as l'argent et puis au conseil si kozali maman talasima tala sima zonga moto tu vois ndenge outaki otali ndenge obandaki na tiokomi lelo mbongo yango ebebaka aboye likola mutu moko pe peut-être msupa lingi ote alingi okana ba intero akuti nango maman s'il te plaît na sepela mingi na basi ya poto bora mayele makasi na pesi bino nyonso mbote pona linga bino mingi basi ya poto bara mayele bara basi moko bayebi pena base ya libala pour nous quand même ce moi mobile sans parti ndi boy oui débordé d'ailleurs tu vois mi bali donc vous êtes sans cœur donc ce tu comprends bien vous avez sous amitié maté vous n'aimez pas oui ngapondanga eza mambute que toza sans cœur non papa eza mamsusu eza ko arriver au talobité quand mobile nga mta selingango au regretter mais oyedaki mobali wana en 100% maison silo mabe naza kuna pété mambali bala na quantité pour l'autre sur la maso mabala te to sur la 6e mamsusu conseil nga la pesi moi si ko faire laisser te po ozana bolingo moko yango bité na pesa nyonso to ta ba film bazo te ya biso de jour au jour mibali pe ya poto bo aider basi na bino bo soutenir basi na bino okoltika ye okiluka mususu wana pazalaka nango ako changer te to boy te comportement eza pe nzamba kutanisa na mutu pamba te papa okokutana mwasi moko aka compliqué mwana moko mabe mais akutaina maestro na edo mais ba changer epi elle se pété maman je sais que tu m'aimes mais moi je vais ceci je vais cela tu vois et tant que moi ça lingi oyoka ta yoki te lelo te loba oyoka te mobile nanga ninga boy ta zongi nani ke okabwana oke ça sous foyer mususu c'est inutile oza déjà na foyer na yo oza na mwana na yo oza yo préféré tika mwana na madame na opembe okiluka mwasi mususu aboti te moi ça na oluka nini ali akarati mais madame no oza na mwana otala mwana mobile nanga no azuite loba ko kaka tokolia tu vois kozana basi oyo bazo raisonner vie que moi so ya couper sur ma maladie couper sur ma belé kozaka na moko bo soutenir basi na bino c'est mieux basi o pe ya poto ba oya kin pona osala mabe oyekin okomi oh la fille a débrouillé rabona bokomi so sala ngo mo rankin moro non maman toza bana basi tout tika ba
ba complexe mo ezanga tina ba complexe moko ezanga tina ezanga na rolo ba ezanga eloroté oza mwana mwasi c'est pas dit que no uti poto comme Kardashian non uti poto comme Céline Dion non uti poto comme nani non nenga pe na olonga kina ke poto na leki ba fini nyonso kina monde na kitoko non naza Liza je resterai toujours Liza. Donc na cop na bino na pe boza ba guerre mo boy surtout na bato bazara pe ba libanda donc moko lata ya cher donc ça boza ba bino tozara na guerre morte mutu so asombe lamba ne alati ya kitoko et ya par rapport ya mbongo na sombe lamba biso nde batamitema mabe nde tokoma omona ngolo wa rankine mais za rankine te mutu azana mbongo na ye asombi lamba ne ya kitoko ya cher alati parce que ngona loba le bino bon exemple le bino ta fali popa omoni mutu mo alati motema passe ça sens et ça sens te ya jalousie et ça la raté to comme ça ezate ke ba guerre te c'est que ozala ngote ndima ke na ngote ba aider yo mais ozala ngote ndima na muninga te est-ce que ba aider yo te fo ndima nanu o mutu azala ngo parce que nzamba okitati a aider lo ba ke non maestro mongo yango na tindelo ta na douche na se wana ka exemple ta kisi mutu ba aidara muna sima batu tu vois c'est ça on a lo. Merci beaucoup. J'ai belé pour nazaki peut-être nenga pina na maloba mamunyoso mibali boye bara valeur na bino pa na biso bozara na valeur moko makasi osakana te parce que bosala biso pe mambu moko ya bien ebi ke mobali nazala mobali moko malgré mais je vis bien naza bien tandi naza na munene naza bien eza mutu so azana ngo ebele mais ana kimia te. Tu vois, na pesimbote, batuka au balinganga c'est fini. Merci beaucoup, c'était Liza Kalume LK, habilleuse à Latisaka, dans la boutique d'habillement. Avec elle, to meki ko solo la moi makambu. Oh, c'est important pour na bino, mais surtout ba couple, ba amoureux, tout. Mambo ezaki important pour na bino journée ya lelo ngai héritier maestro nazaki na micro pour na retourner la bino ndeko na ngai ya mwasi o nazaki na ye awa et do flash na yebi ke non émission esa avec kitoko et do flash système Trace Info Monde et do flash mobala toko mobala lobaka kimia na téléphone alors loba tendre aza douce et do flash bambote sikozali je t'aime beaucoup la lingio mingi étant que frère et sœur tu vois oh na bandenge yozokanisa wana te na lobi bongo poti te na ebike toza liboso ya caméra ya Herman Stadi okomona pe boye ote nani azaka na Somalie o ige nani azaka na Inde tango yo kaka je t'aime beaucoup et de flash comme luka et de flash ba kangisi ba singa kuna na Chambéry et surtout il est déjà à Ebani sur le plan international surtout na Suisse kuto akanga na déjà taka mutu afana na France na Chambéry mais akanga Suisse c'est comment ya donc ba manifestation tout na katia Suisse donc contacter Edo Flash y Facebook na ils appellent Edo Flash ça na pesi mbote na ngala docteur Nzadi de teta tala vie tala sima vie ngala petino ya tongo mama tindelo ba mote ebele famille nyonso batindelo ba mbote docteur Nzadi lete ba misu ba olia ba ebité ba biso to yebi docteur Nzadi leteta o azaki so kutani na ye mambu nyonso échanger docteur Nzadi na boss na kati Angola Luzaidi ya Simba boss moro ya osakana te talaka ye mtu azo simba mikolo ya orchestre moro bono tanga te mais to tanga ngo sima ya maestro to tanga sima pesi mbote na madame na ye Hélène na pesi mbote na Igor Motombele Igor proche nanga quoi
Merci beaucoup. Proche Naé, c'est Igor Botombele. Igor Botombele. Lui, c'est son proche. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. C'était Héritier Maestro qui a reçu pour vous Lisa Kalume. Lisa Kalume LK Abiez. Oyo Tomeki Kosoana étant femme d'affaires a expliqué biso maramning les kakana monde wana ba femme d'affaires. Ba femme d'affaires est-ce que ba linga marapé pour nga héritier maestro jaja na linga na mwasi ya salade femme d'affaires na jaja pour na boyi na nga tout sangana ba diaji l'été ta les docteurs don dédié na boyi na nga tout sangana et deux flash na boyi na nga tout sangana kingani na États-Unis. Donc so za na femme d'affaires musika na nga ko ka tout ça relation pour le Qatar relation te pour na boyi na nga estomac. Mais héritier ko lo babongo ratipe ba yo banga pa ba msumu ta faina sepelani na yo tika bongo boya na bino Femme d'affaires boya na bino kuto boya na bino po héritier moi la malamu yo sakana te tu vois. So as a femme d'affaires il faut à Lisa Fazalenga il faut à donc le quoi donc kito et donc eza yote mais as a loco là yo dans moi comportement quoi ah que na comportement là oui c'est ça na sepeli mingi vraiment boya na bino so za le quoi kimio za le quoi nga oye na yo eza bien makasi. Merci beaucoup Herman Stadi, on a fini comme ça. Christelle Lupungu, Christelle La Rose et Christelle Mamou Babi, moi c'est Mbinga, l'iranium de la presse congolaise, moi c'est Mbinga, moi c'est taille. Taille présidentielle, Mbinga présidentielle, aspect présidentiel, Babi, union présidentielle, beauté présidentielle. Merci beaucoup. Je boucle là. Nani, Elisa Zamali Banga Yasuka. Yasuka, on appelle si Peter Khan, on appelle si Mbote, Sikazali, docteur Ndjadi Leteta, on appelle si Mbote et Sikazali. Paul et Moutou, mon vieux, il y a Paul et Moutou, le padre, la meilleure chemise, on appelle si Mbote et Sikazali. Parfum Zola, américain, Mobala Kitoko. Pesio Mbote Sikozali na kati ya Paris côté à Canal Plus Bambote belé na pesi mutu nyonso wa linganga wa za besoin kutana nga besoin yokanga je suis là Facebook danga Lisa Kalume je suis là et le numéro aussi non numéro ba ocha na la C ba ocha numéro na C na pesi Mbote na mutu nyonso pour bientôt là moi aussi na ko zala wana comme maestro boye baibanga ibo misananga et vous allez bien pour nous, vous allez toujours na banda kuna bino so vous avez besoin nanga je serai là. Merci beaucoup à Mayaya aussi Clarisse Bidenda à copine de moi baby moi si Kitoko à Paris elle s'exprime bien aussi très intelligente moi si Kitoko je t'aime beaucoup bye bye. Merci beaucoup, c'est fini comme ça. Cette fois-ci, c'est fini. On a clos avec cette émission. Merci Nabatuto au Bolandi Bisso, Herman Stadi. Et il était derrière la caméra. Merci Natemina Nalisa. Parce que moi c'est taille, moi c'est Mbinga Boefo, moi qui était à l'équipe maestro dans Moulaï. Merci beaucoup mon vieux, le petit mec costaud. Lui c'est Babi Papouche à famille. Lui c'est mon vieux Papine Zolameso depuis Paris avec sa femme légitime. Christelle Lupon la Rose. Moi je suis à Kenda Pena Poto Yakete Bae Pena Batandi Biloko Nyon tout na mesa. Donc famille Koto Bafandi ake libala na yego donc merci beaucoup à vous tellement que ba soutien ils ont makasi ba idée bobinga à chaque fois bopé ça va conseil tout ça merci beaucoup merci Nabinoto au Bolanda c'est El News TV et deux flash kobo santé mameza koinda ba Lisa Kaluma le déjà LK merci retrouvons-nous prochainement avec Herman Stadi et d'autres invités ou d'autres actualités bye.